Situation est andeni. Ngai bakanga na kena détention na janvier. Bakanga détention mo za la fancy. La beta prison nga na vida. Après prison na mona ka bataki na liko. Situation na ngisa la ka mobulu ka. Zoka na zoka te mo mina zangane na ndako mukamisala. Na tekite pate nous ne ko na ngi ko ta ka te mo ba yo te. Ngai tiki bilo mo so la chose, yo so na wa pasteur ko be ngai ta sera na boulot. OK, il y a un peu ça numéro de toi na ebo. Parce que c'est le numéro balamon comme ça. Numéro d'anga 074 240 74 240 23 9 33 je vais répéter 074 24 02 39 33. Ouais, bien là. Ok, là, avec monsieur. Allô? Allô, bonjour. Ah, bonjour. Moni, la ligne n'a un peu moins à moi détail, ouais. Là, ça va faire moins bref, mouké, vous comprenez? D'habitude, je suis à Manchester ou à Londres? Ngaza Manchester. Vous avez un mouti moroté à Londres, où vous avez confiance. Vous avez un tout à l'hôpital. Attends la situation où on a le pico à minute de solo là, pour quand même se consommer sur le feedback. Vous voyez, juste sur la naoni. Likamte yo betana li solo po o yozo beza très important o etikali to yeba neto ça. OK, ngai na dimaki boloko na suka awa pona betwa boloko mato. Boloko na suka na dimaki na 2009. Ba betenga 6 ans na bimi na 2009. Na 2009 na 2010 momi adai. Pona na de momi na na petit mo fiki terrain na Belgique. Adaya kinda kubana bana miki. La situation na ngai vu, il fallait pas compliqué. Galate car na ngepeli moto composition na ngepeli moto jip na ngamu mia pandi na mona la situation au misi na comprenate ba binisa nga boloko ba revoca indéfini na ngai vous comprenez ba sanga tagi na likolo na beti na mo 6 ans na sinaka na immigration 6 ans et l'équipe est civité liboso na mutasala nga no avanti no boudri au moni passer boudri avanti no mec na kanga makala ba test satanique pour ça nga mabe tango ba pandi ene na nga ba boudri nazo proclamer assurance bamondi mpe na momi nanga baoclamer mpe na marke na bango pasi mateyemeli momi na bine yango juste ce qui se passe ya nini bo compagnie assurance efuti bacheke bodri atindi mosusu batindi kote ya bodri atindi mwasi aya koyiba passeport nanga na pale bakende kokashe cheke nanga mwasi na mbisu akokanga te pa kokanga te okomprendre akoki te moni moto na esprit satanique esprit de dieu moto ezosala mabe te eyaboko domination ezalaka akoki te mbala moko ba momi atiminga kuza koyiba kwena bwena na bamasa nango pa batemoin ya bamakambo moto osolo po bamasa wana mpe na minute oyo tokozala su te nyonso na obeta masala lokuta bango bakodesinga kote baali okomprendre nalingi lisolo na obeta bato tu bazala balandila lisolo nini moto azolobela momi na soni wana eka batandoki ne balaka na soni wana akimi te église ya bodri bamo na zinga na menase bodri te na pale na bete ba ma derrière matuka masolo mais to sala bodri ko kotala ngami na misuki o comprendre mais jour ngo na jour mo na keta la match ya Chelsea pa ba za chef de club na bangwa nezi momi fani bilo bo sala ngabi ba bete na ba masolo na ngasi dino e komi ngana ke na za masolo na nga mais dino ko mo beta na so bala likolo to mo mo me shanjako kazi bala na ngalo na na pale na ko pesa ke bombi sana cha na push na beta na tuna kitala match ina retu na ngana na kota na pale te mbila bauta soki wapi bauta soki ba kanganga bakindana ngai bakangiwe ko saini bakanga biske maka ka bo tamba wewe ndiba mbila satanique na comprendre te lobi na ngoba release ngaka abungu na sentiment na kitala ba professional bi me te butala makambo ya gidenga biske mapo na to swana na momina pale o mama solo na nga esenga pinako
vanda na banda korelate yango ebandpo ya minene opesi nga mpe kombono te ngai kombo na nga dono kito londo momba bayebi dono kito na bana no ok comprendre donc bafilme oyo kaka bafilme suka na bafilme naye na pale naye na pemi nzambe nanga makani ezolekelanga momi te omonake nga na comprendre ye achange stratégie wana kutu ya makama mike série na wana un film jour mona masa ne moboye baye openga na pale mwasa kikushi oyo gypsy wana baboya na kikushi te baye na pale bapemi nga koyaki pale ya bango baye yango baye kopema ashenga na pale nga suna otuna momi ndenge ni momi afentengaki te pale na bango pesi mobulu yango wana ndenge eza baopema pasi baluka pale baluka bagaze elomamaka namoni komi kowumela kikusha komona nini batapage na pale nga na besimba te na bimeli kikushi yo naomona titite no normal te kikusha baninga nao bagena abelanga munango kito yo na komprena te yo ndenge satanique tu bakilaka osotaka yango osota yango nde nga tene yo mona yango nde okomprendre na beti ekara elinga babilongo mwa lokuta na kipete momiaki ekushi wana jésus oyo yazi prophétie nzambe ayebisenga mwasi na nga ya kozala soki évangéliste mwasi na nga soki paster nga kozala soki nani nabani na beti ekara na kite na ngai te okomprendre naomona kikusha komoya balekile nga lai na pale mpo azali na tagi na likolo abetaka bapale naisi momi nanga monaka moyo olukai na pale tala bafantier bo na kipete na ntongo jeune fille moko na bulokola aza yanga te me nazwi na 2 ans lelo akomba 17 ans na konsidereka ne mwana okopa po mwasi na nga aboya na adeya na juna bakunga nazala aza mwana na yo po yo moto obokoli te po sikoyo namoni na filme mosusu ti yoka na lisolo tokende nani ba petit mwana alamuki aye na ntongo babina okomprendre te mama gypsy alobi na nga azweli nga soki prophétie so aloteli nga loto soki banini ngai elobi na nga bautilisaka yango na motu moko boye ayebisi yo nabengi momi na nga makambo makambo nini momi na nga bakosani kotomboka ya lokuta okomprendre nga nabeti na yango kaka ntango gypsy azongi na soir nga soki esprit na nga esimbi te na batapage ya kikushu na bibato oyo esina tya bango nganda baleka nabengi mwasi ya kikushu abini nde oyebiki na ayebi agent mwa bajupe na coin ezopesa bapale lokola bino pale mwa mobulu tokokende nango basan déposit bokende po baniaka mpona se débarrasse na bango omoyo momi ana bisinga biso tona problème apale te obafa mapale te ndeni boteli kuna babagage na bino na bino te evana ndana bote nazoki prophétie ya nzambe ayebisaki ngai ke naboma ndako na ngai nayevanda mpa na bino misala na ngai na obandango na kati ya pale nabi nzambe mutayebisaki yango boye na bana bino bakikushi kopema nga na bitetete omoni oyo koyosola na nzambe yebisa nzambe ke nga asepeli te okomprendre po pale eza pale na nga donc pale nzambe alakisa nga banga na toyele bino boye omona kutu ta moswa na nzambe yebisa su nzambe ke nga na asepeli te koyo pale asepeli te alingaki professiona alobela nga nano afa bino boya okomprendre akotele bango esiki na ndenge ya moke te nakomobenga na bine wana kuti problème nga na naye nango te yo message bino ozwaki ya mwana elongi ya mwana bautilize yango eza masolo nini okomprendre nani bu nde nakomotombokela ye nga bide ekulu yayebakiseki baprofesseur ozosanga po nga mwasesanga te mosuno ebisa te nabengi natiyaka nasakiti na se nabine na se me yo betenga masolo mosusu gypsy azosanga masolo mosusu ekomi koswana ya bangumba ne na se gypsy alobi gypsy yango moi na akufi te alobi manansi yo misala nga na ekosala na kati ya ndako oyo oyebi ndeni mobali nakomotomboka okomokoma puye okomokoma contre nga babana mabena gypsy ti ndomoni gypsy akoma liboma ndenge omona akoma liboma systeme akuda mibaki na kobosera na omona abuta abona bakikushi wana okompane wana eleki nango na bu elongwe tolongwe na pale yana te okoma na pale ya edimonton nga nataki na likolo toujours depuis 2009 na bima boloko mpo bakanga na 2006 babetanga 10 ans nabeta 3 ans pe boloko na ngana na silisa yango na 2006 babimisanga te oike bakasanga su 2 mois nabeta su 2 mois ya ofele 2 mois ya ofele na prison to makambo na ngai ezalaka compliqué kaka ntango na bimi otorevoke mokanda na opa mpo makambo na ngai nkoa compliqué okomprendre bu toye kokóma na pale onakata nko abref polisolo yango molai baye kokanga nga le 13 janvier elaki grève ya babisi okomprendre bakangi nga na London Bridge bakei na nga na détention ya Blue Card na Gatwick nabetaka détention momi gara na nga po tobalana na ye na mboko également tona bana misato tobotana na ye moko 4 okomprendre po tovandaka na biso mpe ya l'aise aye nanu première bele na nga nana bapapier momi babetanga bale moko juge moi bajuge bapesa bele batungaka basi baquestion yakoki moto akimi osala ndenge eza kaka ete na orepose mpona mino kotori
te kosula normal pas comme tu na momi webi bolo ko mubali makena moi ça évite moi ça comme tu beta ba je on dirait que aye na eka pour la formalité mais pour yo bimate ah na regretta ah j'avais makano ni na rapport sur la refusé ben si j'appelle ça ma papier qui la raison a refusé moi sur la trop au vasi bengi lo baké azana l'information zo bomba ngana bi mubali mute yo ndemto ngana pour na délicier les qu'on a refusé nga ben nazongi na tana seka na binzambi uzwa loku au compas pour moi na ba détention na l'église il y a des groupes de prière les ba femme bilaka na ninga solo pour ça mutazo face life na e ngala kome ko dédié finanga et pas nzambi na kome ko prier na ndenge ya solo et comme tu ya belgo mon yazo ya mais na buka nitika yo nitika oh misa nzambi zo sura nanga to nzambi sura nanga na solo dina mumi bref poto ke ai ba bela ta 5 kala te ale mo za sécurité ka zo bala ni 24 hours na denga petit mumi na dia ngai tellement que na umena détention to ke ya mena gagner ba to pour na kesi de la kesa bana ya mumi na ngada mama na baoninga kuna ninga tanga bana ba masoleza mo dele na dania bana da ya kakati bana ba papi na kama nzoka nde ba mistari zo lika pembi na nga na ebina mati na ina nga na pembi wana na aka kapli na ina pembi ba na benga petit mumi jour moi le 24 avril woni jeune fille de jeune fille za fille donner na mariage à moi d'Afrique Kebiji et bon yo de ngai akomu banga makambi bile na ba terme mumi ce qui devient un coupi pour une belle qui na singe ko bombe lo ba makambi bile ah na sio kai na sio kai na singa kati fond makambo likilenga na butu bile lakini ne ko rappeler et tant sur la neige jeune fille na bandi à lobi mami you bleed donc on pas téléphone katane boko bleed on est bête sugi yaki makile zo lumina wapi na yebite mwana ya za mke yini tabita abita una yuka na kata tena rappeler téléphone oncle ne William yamba rodiote papa ezana ngoka peut ko pas buna tese de bano rappeler téléphone yamba suite minga to zile foto kende pour ba bimisanga pour ala posa gara pour comme sur la posa et tu na bima pour takanginga est nécessaire nzoka leta on ka téléphone momi internet na milieu de sexe hospital les 24 on comprend ça qui dit bah une semaine c'est tout ko ça ba ndeni mo so mo na ti masanga mo abenga benda ok tout et puis on va se somo zo le kalibanda awa ba bisinga ke yo ba refouler yo momi kuta kokite appliquer crise na ko manga ya ba ba de mozinga na seki na ngai mais na mutema na ngani pena oza momite espèce de tati na dynamique cheki ta cheki rien na besi grana nga déjà là tu on a parlé petit moment on a osé été de la position ni et enfin na ngadi tout aïe et na bena jeune fille la jeune fille nini na zozwa mère na yote oyebite d'habiter azongi so hôpital d'habiter azongi lisusu wodi bindada azongi seri suna kati hôpital nabi oseka zalaki déjà l'hôpital kama solomo izanga sana nabi tezanga numéro oncle no William texelinga na bengi Willy kama ngo zina mumi na Willy ke bulo nabi so Willy ya rapelinga to kumukuzi na Willy masolo masoloni to kumukuzi utiza ngoka vite ujubane tondo kuzi le 24 mai to muneka koma ki week yango to bengi ke ambulance ebo bala pa na ngai buina nabi ne grave te numéro na nganga be ote kuna obenga otenkieti dano kan ngate na jina peni na mai mais intitidi na tini grana ngala na l'hôpital ki ba position ngo zandenge ni ebi grana ngai no hôpital ko koma hôpital petit mo na de ngana bona bataki zo mu mi côté ya bata stroke zola na S2 na ASU Z9 mo mi na ngako mona kaka moni grana nga kana na pepo tona na ni de ko no problème aboyi ko résister l'hôpital na osu ni grana ngadi mais mutu toujours ka faza la garante ni masolango ezabo ndana ngabini apesina rapport bi modèle na moni mutu wana dona o milingate ana de mwisa na la dini mais na moni ba te côté ya ba dia stock zola ta kana ngabini angana ko mupima ka moni na dengi avuka na bime mumina ngamo ada la gare za depona dans la situation kutu bien ne kuta kuna sur l'être hôpital yo kutu libanda malamoko. Vous comprenez? L'hôpital est confirmé, tout manager, c'est bon. La zina sert na ngamo boye azara kara. Na grana na tuchaka ka de memo mina nganda na okay vanda pour faire la présence. Le quoi dans l'hôpital, l'hôpital je sais c'est le quoi il y a déjà 5 fois belle. Donc et ça non normal pour nayo. Il est qui na mo. Management ba, il s'agit que ngana bini mo ya yédité na tikité dans toute la pollution là.
ndeko nanga ta na dimi na ebandino na parler na sala batu tous c'est na ino na parler na tadi na moni Palestine ndio mtazala hati na niko cheke ngo na jiba blo na leki na sima chef na cheka pana nga na rapide pona na nga 5 minutes we ya middle sex hospital na ye makulu na pesi kumbu esu babita za na esu ta kumda POD1 kutabata cancer na ye kutabata cancer na moni kumbu na pesi kumbu na se présenter na desk basinga na moni pe kumbu na liste ndeko tangu na ye na koti omoni moni tangu amoninga a regretter na tête mutema ya niveau pourquoi mutema nda koti na tête stade la bombani na ba songi ne bani na puseni nasi ojani atanda la boro mona temba de tena yo atanda la boro temba mama na ri jamais espèce de la boété espèce tangu zo solola et solola na ba moya foti nzambe ozani na komo kuzina na komo saka na komo loba okopan mumengo ka te kaka na sabi la bombani bino biba akomo sangwa kata ba songa na dimi na kimi na telemi na desk na nsi ba n'est-ce oui que la comprendre qu'est-ce qui se passe qu'on a dit bon ma on okopan na dimi sko yo na kuva wana na dengi en plein oui pas comme ni ngala mona na hôpital awa déjà nini timi so beto comprendre que malaria muso mona na te na ndenge nini wili to solola bana ngala zabi na pardona zo bana po bibisi na tolo ba petit po kwa sezunga kalaki pote bana lo baka na kata pale bana na kata pale na uta pale mutazati pesanga ni mera mera likana pesinga ni mera likana bana ja mata adibo na zo kuma na kumna po pan ndenge ni na tete ngai ba bibisi na yo awa okukuta te na bina kota tende ona je inspection yo awa okukuta te pana upa momina o bina ndezi na moi je dois regarder bien de faire plus de 15 ans ensemble. Tout va en appeler, c'est quoi? Les amis, nous avons parlé de la mission satanique. Nous avons te convaincre à l'unité de la ligne de frère Nangabae, dans la masse d'absus. Deux mécages, jamais meeting de quoi y est au côté. Bon, va, n'a pas ce que l'escalier du Koulouba, qui t'a même quoi fait sa tatambo d'idée. On comprend? Mais on quitte moi là, parce qu'un bout d'un cabé, vraiment à la vanille, là, n'a dit, tout biscuit situation, c'est dans le chobi. N'a dit, la ligne d'avocat. La situation est comme on a awa. Kuna bima kenji boye avocat nga bi ya solo na yo adresse ba bati o ya vanda ngwana chi mumenga zana na expliquer za neti grammaire to solo bani abibo kende na négociation et to bani négociation de jeudi ti dimanche mumiana apika akaka nda hôpital mwana zongi ate pona phénomène ngana moni mais inspection hôpital ya lini mutakoko ta hôpital ya li pasteur nunes et ali tata bana nia liboso na ko kuta ko mwana jali cha liboso ba pesa e ba tata na e tata ngala alaki libanda bakenda ka pota danger babola mwana na kindi même pas tuwana yangolea no comprendre non mon phénomène mystique na comprendre c'est nzambe oni ba ko ngana ko tata kata ndako niyo kazana 100 mètres toni na beti kara et nikina na letina na kei to kesu to zo kulino ba voka voka bina so ba na adresse ona te ba mo ba bisa ke pona bana me yo bana na mo so te ba senga ba zo ngisa yo so ba bimi se yo dalibo so la na so bo négociation to ta deuxième solo na une négociation mo miana bo alors il grave yana no so na téléphone to kende yes tini we bu nani yes all the sectors nani bu nani avocat expliquer na bi yo poza na kata pale apo bata ba yo kitito na kata pale ba ebe da situation pe edi ke moment hôpital na yo po na bana na yo oteke na bana po ka pezo nga momia l'état critique o moni tangu na bimeno hôpital na momia monenga po tona ko parla balanga kituluki na lukuta o ke ba longola ki ya ba test ko na nini intensive donc so ga mambo famille mto mo ilumine kuta na momi pa chande wo o ko pa mo ne mo ba ku de sila mama na ko binga ngaki tout le monde s'en confie au commune pour la ligne jamais là oui ça va makamuni vous comprenez il y a des gens qui na sala la kisi mungu na fambe tu ngai ni na sala coopération ya normal pour na damu tabakwa tabakambe dele na biti to ke mane mon bien la na mon appliquer avec avocat avocat biti sigo pour se dire il y a des falungana ikende libosa pale tema pour ça yande expliquer za la wapi yo za la wapi na bila dossier na ngane na teni ba mumiana ebenyi mbila le mbila etu ba pepeti po tankana bita mutangu ya zobo yangana kota ba meji négociation na etu alingite ba nanga kuti bangu yo likolo bani
batuni yo vandaka na bangile na ye aba mi aoyi babangile babimisi bana ngana koti na pale ba petit peu na ba frère na ngana masa na to zo peli mumenga kumuba nyo kupela basi combien nyo kupela basi kama na biti ona yatenga na kupela basi boyo kuta te pwani boyo kuta ati siko yo kuta te pwani bini ngana biti yo ndo sekitinga o comprendre ba ekini mumule kiwa na muna familia na mutu nyo so tuela ki mumenga leli na muna akini na ba kaji na leno pombi la teki shata kama mo no ya leno mo akumna kwa kindati atelemi abenisi tate ya mwana wana ya libusto so ya uta kubala sambe kinena jeune fille ngala bokola na ndaku aya kuswahili banda tela niva lien satanique ba kumena okopa mutu mo bipanda ke ngala ali banda ba grave nini donc ba pete ba li dane na kei ba ko depote na so misala mango satanique ba jani na na edité mais tant que de ça nous les vous comprenez donc mon mia ko ba ida moi ça nous les donc siko yo zaki na prison ebinde ni ke momia koma emosa nunes na zwa ngo deja ba dana ko tana lu detention na zwa ga dana makamona tuna solo kuna ba patina ba ndibine mpe d'église mais na ki na bango investigation malembe o zwa ki omoni tango to solo la to bi kolofolo ba po ye ba ke mutu aza mo sino kutaki bango wapi omoni ba solo to so na zo kata to so ba na no relater ni oto mawa mais surtout place Okito surtout place aux funda Marie de nuit pour nga la benga ye Marie ba tout ba bien Marie de nuit na sina loba ka za muta misala mabe tant aux funda il faut pesa ba preuve lobi ouais bango ba moni yango ba passer Feli ba moni ba photo yango ok, tu t'es. So the instruction was, you can come in inside the house. I say, who's that me? Why? Therefore, who's that no go if Shanghai Mogote? Mona Mosanga Kitiko. Oh, yeah, the Ngana Kiwa Posa is instruction. And that instruction. Instruction ou t'es pas nan. Na yemite o, ba benga ina. Na mi mena ala so de tasi mo benga ngeni. Me ba na geso de tasi ba zo benga. Bari mo mi ngala ke mo na mbeto kita. Tala li kumejimba lokwa kideka elongi shanja. Vous comprenez? Je vais vous dire, on va passer nous. Niki Oyo. Kuna place l'hôpital passé ali. Nous avons côté de nous. Tata ex, tata moi, il y a pas un an de on a pris des cela de 18 ans passé. Oh, il y a pas repoula quand pour la raison kaka. Il y a ma bé à moi la moi sur mi sala ma bé on a la ko nda ko moko Oyo. Vous comprenez? Maman le qui n'est na Londa a vivre na Virginia Ndoki. Vous comprenez? Après ça raté alina bo mana vie ya ba dola le vie na sa ba ku ko na ko te vie na tiba ba gwa ba uti ko ku la mama le kina ma grave na kin ba bombe la biso mama la mama kini na pale na so kuna kin asa ni ba désordre mo na ngaso ko fi biso te ni binote biso te na so da ku fa yaki na ba grande so ye biso te siko mo na no bo ba ku fa ndeli bino bo be église na meti ndira ba moto nini moto ngo etunele bino ngamu ta misala etunele ngate siko ba bo ngene ni po mo mina nga ku fa kiona ofisi ya na biso fi serare bataki buke dona bomia na sida dona betaki ni na mutu bazo kokate na fundisa na batasata to ukopana banyazo yake ukufira kabasi urungo kufira pe mwana biso mais soki bino bozo mona ke mwana mnanga kufa so ngana simba ba plan so ko kendaki pa nganga nganga na tune mati to nzambe mtarakse bino mais bole la nzambe na nenga so ozanda nani ni ngai mutango misala makama ngola ndanga te so pe ba sida yango ezola ndanga ite mais ela ndanga ba oyo. Siko betelanga na lisolo link nini ezali entre na parler na muna omuna momi to momi ana na sima simbe na corté et comment que omuna to pemi momi bana prière de conférence na pasteur nous il fa na tikanga na mbeki kuro il fa na se parce que la bilo na banga papa yeski na ngezo de tate ju mona na mwa tongo ya yibe ni ona telefone benga nous na bien nous omoni
omoni basi obengana baminu yana na bapale parceke yebaki balaka basi mari basi ya bato oyebaka moto oyebaka te ote na bite oyebaki nga mwasi na nga obengaki ete na butu mais oza na confiance na basi ebele baje oyo nalinga yango te mpo nyonso nasenge numero ya momino nga mpe nakoma masane yo olinga te okomprendre momina nga akomaki trop engagé na makambo ya église de niveau okokuwa te na église ya Nunes akosaka kosola langi ya lukuta donc Nunes akomaki lokola nayebi te ndeni nakoki koexplike omoni badetail misusu toza telefone esengi mutu tofanda na taliso yangoko black and white okomprendre adi pesi na nga moko ekala te na bengi na tie nabengi na mwasi asekeseke na tie deti omoni misala Nunes asala na kati apale na nga uti nabi te denga paster na bino tune eta momi na nga na hôpital ya ndenge nini wana tokata bazongela nga suki petio dede na tobenga petit dede na bina dede paster na bino oyo kinduki na ya misala osala pale na nga donc azokokoyoka kaka te yebi se omoni niveau tokomokenda ngo toya beti l'église ya bino danger po ayebi misala oyo asala na kata pale na nga vous petio na bengi paster uti paster mutazoluka bosolola po moni makambo eza trop sérieux maladi ya momi na yo eya na maboko ya batu eza mpenza maladi mo eza normal te po ozomonana te na ye ntango eza critique mais ye aza mosali na nzambe mwana amondimi na ye ntango amonike makambo nga na maboko ya bato asali nini okomprendre esa utilize mwasi na nga na ndenge mabe bambonga bauniversité ona bakaya papa bamomi baosala bana balaa te ozolanda ndeko na nga masolo eza ebele ya wana alingi boya omona miniti oyo momi ona akati motema te aza na hôpital azoloba nano okomprendre soki okozala motu nakopesa numero na ye nakopesa kombo na ye da de naissance otinda ta motu moko ya kobombana akotela nano hôpital wana aketela situation songo nga nazomeka koexplike bino boyebela ezali nini mais olobi ozalaki na bapaster kuna lobi mpo ni babosali yango te nga naza na Manchester na mosika nyonso obenga paster feli mpona toosana paster feli diable ya mwana na mwasi oyo mosusu baza koutilize wana ayaki na pala akotaki amonaki bango ntango amoni na yebika paedi paster feli akoyebisa akotimbisa deya mere wanaki bapaster bayaki na pale momi ana alinga deja kebaki ekota kuna te kopale koti na bango c'est ça quoi sikoyo yo na Nunes bosukisi ndeni puis yele Nunes angina kende watu wani boete omoni so na keina ni la watu wa badala la protection satanique okopa na boke na yebo mote jamais Nunes epuna kende groupe batali babandi to keina ina na tel ba preuve na mesa to kende liye na marque wana na okendele ya watu wata wanga siko yozo ozofunda yeke asali nini Nunes adimaka na momi na nga efetala babisala ba Nunes basali ilubi na nga emarché te retour ebeti momi yango na momi akomokufa na kati hôpital ok ozolanda nayoki bien da misala na bango yango wana da bamolo ndenge nga na ayuma te po masolo nde tosoli boye na record yango ekobimaka na mingi te message ni ozopesa bana Londres mpe message ni ozopesa na bato tu oyo bazokendaka bapaster bazokabolaka bafamille na bango ndenge wana Nunes abandoki oyo azo encadre nano bato bandoki oyo so azali moto ya masolo ya solo bandoki bakoyola na église yeso te nakoyona te bandoki live oyo nga na yebi ke oyo ndoki baza attaché na ye omoni momi na nga navandi ne mbula ebele nga na ebe te kamuta misala nayekoyeba kamuta misala lelo okompane oyo nga na biyimba détation na basouffrance na nga nzobi ya rayi okompane moto ya misala mabe okompane moto ya misala mabe bakendaka mpo banunes wana soki bazoba puissance kiki bazo baninyo okompane ngai oyo nayebi te okompane yango wana omoni problème eza awa nalingi avant yo continue lisolo no oyo luka mutu moko oyo eyebi na marke na yo akende na hôpital wana komasaka lokwa aye kotala momi wana kotala momi oyo ya komona zongilo ana wodi nini andokimi amoni lita nini okompane wana soki bamambre famille na bango moko misusu bakende na hôpital wana ene soste fina te nazota bakongo namba wana ni bakende kofilmaka deya l'hôpital libela omi nango soki buzoba bakatala buzoba yango eza solo lokolo oza wana nga soki tosisia na kobenga yo napeso balimero na bango benga bango comme ça bakende bafilme tuna soki na sisi nazopesa soki opesa vraiment kombo na yo na makambo osala mpo bato badécouvrir yo da nani mpe oyo loba message ya suka mpona tokata ndeko na ngai kombo na nga bazetu bayebi ka oyo nayebi shodono kiti wana lote bayebi na bango okompana
kuna détail que nebo ina bo ete pona za na Londres ta tuto Londres ba ina ngote ukito vous comprenez on solo no be te ba yedi na bango la détention no to be ta o ezanga sens iboyo mais na solo mo na solo et na solo minene vous comprenez ebele na décode na ngate posa na décode yango et ya obima marque pour moni na ka o misusu moni ngape na ali me ba mata banini basolo ma beza trop beza trop mais ngapna na na komomba mutu te na kosolola fo batika misala satanique okompa baluka nzela nzambe fo misala na erifuta bango te okomprendre c'est ça donc c'est ça quoi ngai na bina ketika na mwana chiki yobinga mutu na développé kitoko merci mingi merci mona kenga na comprendre à changer stratégie wana kutwa makamanike série na wana un film jour mona masa ne mo boye bayo penga na parler moi ça qui couche au gypsy là non ba boyena qui couche te baye na parler ba peminga ko yake parler na baye yango baye ko pema shinga na parler na suna tuna momi ndenge ni momi afentenga kete parler na bango pesi mobulu yango na ndenge za ba pema parce ba luka parler ba luka ba daze et le mama kana moni comme ko mumela qui couche ko mwana ba tapage na parler ngala be simba te na bibeli qui couche yo na mona titi no normal te qui couche ba ngala ba jena abena munango kitwe na komponate yo te ni ba satanique tu bachila ba sotara ngonde ngatene yo mona ngonde o comprendre la beti kara ele na bilo mo lukuta na kipete mo meki kusho na jiti o yazi prophétie nzamba ebitenga moi na ya uzala feki evangeliste moi na ngasi pasteur ngala uzala feki nani na bani na beti kara na kipete na ngaiti o comprendre na mona kikusha kumela ba leki ngala na pare pour na tag na likolo abeta ba pale merci mo mina ngomona ka mo luka na pale tala ba famti bon na kipete na tongo jeune fille na bukula ngate mais na zona déjà lelo komba 17 ans na considérer ne mwana oko pa bo mos nga ba aboya na de na juna ba ku ngala zala aza mwana na yoko yo mto bokoli te po sigona moni la film musique yo kana lisolo to kende nani ba petit mwana ala muke na tongo ça bina comprendre te mama jixel binanga azelinga siki prophétie soit l'autre linga l'autre siki bali linga yelo binanga ba utiliser ka ngona mutu mo boy ayedu siyo na bengi momina na bengi makaba makamni momina ngapa ko sen kutumbuka lukuta okopana ngala bitango karatangu jipita zongi na soa ngasko espina ngesimiti na batapa za kikusho na biba toyo efina chabanga na balika na bengi mwasa kikusho mine ale wodi kina ayedu ya chanchu mwa ba jip na kwa ezopeta na palais donc la binu palais mo mubulu to kende na ba sans déposit bo kende bo abone ka pona se débarrasser na ba ouais mon bien elle singa biso to apo ma palete ngabi obaba ma palete ndeni bo ndeni kuna bagage na miko na miko bana na bote na zoki professeur nzambe bisa ngai ke na bumanda kunanga na yafanda para bino misala na ngana obana nguna kada maja nabi nzambe mtete kilango yango bo yena bana mbaba kikushi pote ma ngala bitete omoyo oyo solo na nzambe yeza nzambe ke nga sepelite o comprendre pour parler za parler na nga donc parler nzambe la kitanga banga na tolere bino boye mona kututa mo swana nzambe yebisa su nzambe ke ngala sepelite ko parler a sepelite alingaki professionnel alobera ngana no afa bino boya o comprendre ko tele ba mo spina ninga mukete na ko mo benga na bine bona ko problème ngala na ngote yo message nous qui ya mwana ilunga mwana ba itiza mo za masoloni o comprendre nani bu dena ko mo tumbukela yo ngati de ko ne ba bisegi ba professeur zo tanga ko ngam se tanga te mo su de fete na bengi na tiaka na sakiti na se tele na se me yo betenga ba so msu jikta zo tanga ba so msu e ko ni ko fona ba umba na se jikta lo bi jikta wa mo ina kufite alobi manansi ya misala ngana ko sana kata ndako yo yebi ndeni mo bali na ko mo tumbuka o ko ma puyo ko ko ma konfenga ba do bana mabela jikti do ndo mo ni jikti akoma li boma ne mo na ko bali boma sistema kude mi ba kina ko bo sera no mo ne bo abuta bona ba kikushiana o kompana wani le kina ngona bu elungwe to lungwe na pale na te ko na pale ya edmonton ngala na tagi na likolo toujours depuis 2009 na bima bolo ko ba kanga na 2006 ba bitanga 10 ans na beta 3 ans to bolo ko na ngana na silisa yango na 2006 ba bimisa ngata benge ba kanga su demo na beta su demo ya ofele demo ya ofele la prison na makamna ngai sala ka compliqué ka ta na bimio to revoquer mukanda na opa pana kamna ngai ka compliqué o comprendre bu te ko kuma na palo na ka ta encore après police ya mo mulai ba ko kanga ngali 13 janvier elle a dit grève à bis
au comprend bakangi nga na London Bridge bakei na nga na détention ya Blue Card na Gatwick na betaka détention momi gara na nga po tobana na ye na mboko également tana bana misato tobotana na ye moko 4 au comprendre po tovandaka na sope ya l'aise aye nanu première belle na nga na bapapier a momi babetanga bale moko juge mo bajuge bapesa bele batunaka basi baquestion yakoki moto akini osala ndenge eza kaka ete na orepose mpona moko autorité kosola normal pakoma otuna momi oyebi boloko mobali makenda mwasi ayebi te mwasi akomi tobeta bajemo ondire ke aye na ye kaka mpona formalité mais mpo yo obima te na regreta nzambe makambo onini ana rapport so barefuse obe juge apesaka bapapier ke na raison na refuse mwasi nazala trop ovasive belingi elobake aza na l'information azobomba nga na yebi mobali moto yo nde moto ofungola nga mpona relicie ndeko nanga barefuse nga bene nazongi na taya na seka na binzambe ozwa lokumu okompa po mona badetention na baeglise ali bagroupe de prière ali batafambelaka na ndenge solo mpo eza moto azofesi life na ye nga nakoma kodedie vi na nga epai ya nzambe nakoma koprie na ndenge ya solo ekomaki to ya bele boye momi azoya me nabuka netika yo neti kaka la mari de nuit mpo nga nabenga ye mari batu bayebi ye mari de nuit na si nalobaki aza moto ya misala mabe ntango ozofunda ye fo pesa bapreuve olobi omonaka bafoto na ye na porte jaketa mosanga na kata ndako ale na kote liawa okompa naza nango nalakene paster peli ndenge aza lobi na butula ya bekite bango awa okompa we bango bamoni yango bapaster feli bamoni bafoto yango emoni komona nango awa na miso toswana nango ok kitoko okompa leka momele bino mona kalate mfano moko ye awa peti wana oyo tata mwana ana liboso ya ye zoba komi leba epe libanda kaka bapeti bokotana pale topemanga ata na ye te okomprendre topemi na biso kala te mwana na mwasi akoti omoni geste oyo mama wana asalaki na hôpital ntango amoni ya présence nanga mwana na asali I just want to see my mom. So the instruction was, you can come in inside the house. I said, who's that me? Why? Therefore, I'm going to go if I'm not going mona mo sanga kitisiko ya dinga na kiwa poza yete za instruction instruction utai pana na yeni te o ba benga ina ngami mena ala so de tati mo benga ngeni me ba na geso de tati ta zo benga weri mo mi ngala ke mo na mbeto kita tala li kumefimba lokwa kibeka elongi shanja o comprendre so ka tala na bango ba passer nunes na niti oyo kuna place no hôpital place ali mutako ko teza nunes tata moi ya bana liboso baboya na prix de cela de 18 ans passé oyo ye mpe barepulaka ye mpona baraison kaka ya mabe ya mwana mwasi oyo misala mabe onga na ye kofana ne ndako moko oyo okomprendre mama leki ne wana londa avivaka na vie gina ndoki okomprendre akotaka te alinga boma na vie ya bato wana na vie anasala bakuku anakotela vie na sibaka bagwa bauti kokufela mama leki na bango grave na kini babombela biso mama na mama kende na pale na sokuna akit alasani ba désordre mwana na soka kufi biso te ni binote biso te na soka kufa yaki na bazande so ye biso te siko mwana no bulu ba kufa ndeli bino bo be ekit na mtindi na ba moto nini moto ngo etunele bino ngamu ta misala etunele ngate siko ba bo ndenge ni po momina nga kufa kiona ofisi na president di serare bataki buke dona bo miana sida dona betaki ni na motu bazo kokate na fundisa na batasata to okopana banyazo ke okufilaka basi olingi okufila mpe mwana biso mais soki bino bozomona ke mwana mna nga kufa so linga na simba baplan so bokendaki mpa nganga me nganga na tourne mati so nzambe mutalakisa bino me bolela nzambe na ndenga so ozolanda ndenge nini ngai moto yango misala makambo yango elanda nga te so mpe basida yango ezolanda ngai te me elandaka baba oyo okomprendre sikoyo obetelanga na lisolo link nini ezali entre leno na bana pale na namuna omuna momi to momi anda nga sumia simbe na korte ekomaki omuna topemi momi bana prière de conférence na pasteur na nume ye fa nga tika nga na mbeti likolo ye fa zala se basala babiloko na banga papamba yesiki na ngezo beta te jour mona na mga atongo yayibe nimero na telefone abenga nume nabije nume omoni basi obenga na baminu yana na bapale aske yebaki balaka basi mari basi ya bato oyebaka ngo mpe yebaka te ote na bite yebaki nga mwasi na nga obengaki mpe na butu mais ozali na confiance na basi edeli baje oyo nalinga yango te mpo nyonso nasenge nimero ya momino nga mpe nakoma masane yo olinga te okomprendre momi na nga akomaki
faut t'engager dans ma campagne église des niveaux au quoi la église de Nunes à cause de sur la langue ya lukuta donc Nunes à cause de lokola la éviter de nous expliquer au moins il va détailler monsieur soit deux téléphone et 5 mutu to panda na tali so ngoko black and white vous comprenez a dit que si na ngamo bo kalatia na bengi na tie da benga na moto sekete na tie deti au moins ni sala Nunes ça na kata pale nanga uti d'habitude tete denga pasteur na bino tune eta momi nanga hôpital ya ndenge wana tukata bazungira nga suti petio dede na to benga petit dede na dede dede pasteur na bino oyo kindu kineya ma misala sala pale nanga donc azo kokuyo kaka atia yebi se moni niveau de komo kenango to ya beti l'église ya bino danger po ayeli misala oyo ya sana kata pale nanga vous petio na bengi pasteur uti pasteur tazo kabo sorola po moni makambo za trop sérieux malade ya momi na yo yana maboko ya batu eza penga malade mo eza normal te po ozomona na te na etango eza critique mais ya na mosali na nzambe mwana mondimi na ye tanga moni ke makambo ngana maboko ya batu asalini vous comprenez ouais ça utilisé moi si na ngana ndenge mabe bambunga ba université na bakaya pa ba momi ba osala bana ba la te ozolanda ndiko na nga masolo ezidele ya na lingi boya omona miniti oyo momi ona akati mutema te aza na hôpital azoloba nano vous comprenez ouais soki ozala mutu na kopesa numéro na ye na kopesa kombo na ye date de naissance otinda ta mutu moyo ya kobombana akotela na hôpital wana aketela situation songa nazomeka koexplike bino boyebela ezali nini mais olobi ozalaki na bapaster kuna lobi mpo ni babosali yango te nga naza na Manchester na mosika miso nzambe ezosula na ngai mpo nzambe ezosula na nga nasololi na momi bref po tokende ayeba bela ata 5 kala te ale moza sekiteka azobala ni 24 awa na benga petit momi na bia ngai tellement que na umena détention to kei mais na gagner bato pour na kesi de la kesa bana ya momi na ngada ya mama na baoninga kuna ninga tanga bana ba masole da modele na dania bana da ya kakati bana ba papi awa na kama nzoka nde ba mistari zo leka pembi na ngana ebi na mati na ina ngana pembi wana na aka rappeler na ina pembi ba na benga petit momi jour ngwa le 24 avril woni jeune fille yote jeune fille za fille donner na mariage ya moda sekiteke beti ebo mo yende ngai akomulu banga makamibele de na batemba mo misti soki de na kufi bo na bela belaki na singe ko bombela ba makamibele bele na sio kai na sio kai na singa kati fond makamongo likilenga na butu mwedele na kina ne ko rappeler et tant sur la neige jeune fille na bandi alobi mami you bleed donc na ba téléphone katane boko bleed ngo na bete soki yaki makile zo bimena wapi na yebite mwana ya za muke yini tabita disukambeta buna yuka na kata tena rappeler téléphone oncle ne William yamba rodiote papa ezana ngokapte tukupa buna tese ba no rappeler téléphone yamba rasute minga to zile foto kende be ba bimisanga po ana posa dara po comme sur la posa et tuna bima po takanginga est nécessaire nzoka deta on ka téléphone momi internet na milieu de sexe hospital de 24 vous comprenez là qui dit bah une semaine c'est tout compte ça belle ndeni mo sa mo na te masa nga mo abenga benda ok to et puis on va se somo zo le kalibanda awa ba bisinga ke yo ba refouler yo momi kuta kokite appliquer crise na ko manga ya ba ba de mozinga na seki na ngai mais na mutema na ngani ke na zo momi te espèce de kati na dina me ko cheki ta cheki rien na bisi grana nga déjà là on a parlé petit momi on a osé été de la position ni ya fa na nga de tout aïe et na bena jeune fille la jeune fille nini nazozwa mère na yo te oyebi te dabi te oyo azongisi hôpital dabi azongi lisusu vodimi dada oyo bazongisi lisusu na kati hôpital dabi oseka azalaki déjà na hôpital kamasolo mo ezanga sana dabi te ezanga numéro oncle no William excelenga na bengi Willy bamakamango nazwi na momi na ye Willy ake bulo dabi so Willy ya rapelinga tokomokosi na Willy masolo yango eza masolo ni tokomokosi utiza ngo gravité jour en attendant causer les 24 heures tout le monde a comme qui week et on te bengi na Milan et bon bala pa na ngai buina la bine gravité numéro na nga be o te kuna go benga o te inquiète dans nos cas ngate na jina peni na ngai mais inquiétude na tini grana ngala na l'hôpital qui va pour chango za ndenge ni et di grana ngai l'hôpital ko koma l'hôpital petit moment de ngana bona bataki zo mu côté ya bata stroke zola na S2 ASU bed 9 momi na ngako mona kaka moni grana nga
il y a pourquoi nous problème a boy ko résister l'hôpital na osu ni kana ngabi mais mutu toujours le capable à la garantie ni masura ngwe zabo ndana ngabi ni apesi na rapport bi modèle na moni mutu wana dona au militaire ana jengwisa na laji ni mais na moni ba te côté ya ba stock zola ta kana ngabi ni anga na kumupima kama ni na dengi avuka na bime mumina ngama za la gare za depona dans la situation oh kutu bien les routes à kuna sur l'hôpital il y a kutu libana malamoko vous comprenez l'hôpital est confirmé tout maladie kaka c'est bon na zina ser na ngamo boye azara kara na grana ngato chaka ka de mais mumina nganda na ok vanda pour faire la présence le quoi dans l'hôpital je certifié le quoi il y a déjà 5 fois belle donc et ça non normal pour nayo il est qui na management ba isalite kingana bini mumia yedite na tikite na toute la pollution wana ndeko nanga na bini na bandilo na pale na sala batu tusi kwe na ino na pale na tadi na muni Palestine ndio mtatarati na niko cheke mlo na ziba do na likina sima chef na cheka pana nga na rapide pona na nga 5 minutes we ya middle sex hospital na ye makulu na pesi kumbu esu babita za na esu ta kumda POD1 kutabata cancer na ye kutabata cancer na muni kumbu na pesi kumbu na se présenter na desk basinga na muni pe kumbu na liste ndeko tangu na ye na koti omoni moni tangu amoninga a regrette na tête mutema ya niveau pourquoi mutemi nda koti na tête stade la bombani na ba songi ne bani na puseni nasi ozani atanda la boro mone temba de tena yo atanda la boro temba mama na ri jamais espèce to la boete espèce tangu zo solo la na ba moya futi nzambe ozani na komo kuzini na komo saka na komo loba okopana mumene ngo ka kaka na sabi la bombani na tangi ba foto msoza na kaza pale awa moko na bile ya na hôpital na opete ye kombo akota tala ada la situation ni ngana zo lobela okopana situation ezandeni ngai batanga ngai na kena détention na janvier batanga ngai détention mo eza la santité la beta prison na ngana vida après prison na mona ka ba taking de cours situation na ngisa la ka mobulu ka zoka na zoka te momina tangane na ndako mutamisala na tekite pate nous ne peut pas si na ngeko ta ka te moi ba yo te ngalo tiki bilo mo so la chiko yo so na wa pasteur ko benga ye ta sera na boulot OK ya on peut ça numéro ni to na ebo parce que c'est le numéro bala comme ça numéro nanga eza 074 240 Dina comment Dina pardon 74 yeah 240 23 9 33 j'en ai répété 074 24 02 39 33 ouais benga OK na avec monsieur Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Moni, la ligne là, j'aurais fait moi détail, ouais. Là, j'aurais fait moi bref, mouké, vous comprenez? Et puis, je suis à Manchester ou à Londres? Ngaza à Manchester. Vous avez un moto à Londres, vous avez confiance. Vous avez un tout à l'hôpital. Attends la situation où on a le pico, la minute de pour là, pour quand même se consommer sur le feedback. Vous voyez, juste sur la naoni. Likamte yo betana lisolo po oyo zo beza très important o etikali toyeba nde to ça. OK, ngai na pema na dimaki boloko na suka awa pona beto boloko mato. Boloko na suka na dimaki na 2009. Ba betenga 6 ans na bimi na 2009. Na 2009 na 2010 momia dai. Pona na de momia na vena petit mo fiki terrain na Belgique. Adaya skilinga kubana bana indike. La situation na ngai ya vie, il est compliqué. Galate ta na ngepeli moto composition na ngepeli moto jip na nga mumia pandi na mona la situation au misi na comprenate
babimisanga boloko barevoka indéfini na ngai. Vous comprenez? Basanga tagi na likolo. Na beti nango 6 ans, nasindaka na immigration 6 ans. Esilite liboso na moto asalenga nano avanti nano Baudry. Omoni pasteur Baudry avanti. Momi akenda kanga makala wa pasteur satanique. Oto asala nga mabe. Tango bapanzi ML na nga na Baudry. Nga nazo proclamer assurance. Baudry pena momi na nga proclamer pena marque na bango. Parce que ma fille est momi na bide. Yango juste, oh, ce qui se passe. Yeni. Nous, compagnie assurance est foutu ba chèque. Baudry atindi mususu batindi côté ya Baudry atindi mwasi akoyiba passeport nanga na pale bakende kukache chèque nanga mwasi na mbisu akukanga te pa kukanga te comprendre akoki te mon mutu la esprit satanique esprit de Dieu mutu zo sala mabete beaucoup domination ezala ouais akoki te mbala moko ba mumio atininga kuza koyiba kuna bana ba masa nanga ba témoin ba makambo mutu solo ba masa na pe na minute oyo to kuza asute donc on a besoin de savoir kuta ba ma fode kinga kote dali o comprendre na lingili solo na obeta ba tu bazala bala ndira solo ni mutu azolo bela bo momi na soni oneka batando kine bala na soni wana akimi tegiza Baudry ba mona zingana mena se Baudry tina pale na bete ba ma derrière ma tuta ma solo mais tu sais quoi Baudry ko kotala ngami na misiki o comprendre mais jour ango na jour mo na keta la match ya Chelsea ba ba chef de l'équipe na bangwa yazi momi poni bilo bo sala ngabe ba bersinda ba masolo na nga sedino e komi ngala criminal za masolo na nga mais bino ko mo betanga so bala likolo to mo momi chanja ko kazi bala na nga na parler na ko pesa ke bombi sana cha na push na betana tuna kitala match ina retu na nga na kota na parler te mbila ba uta soki wapi ba uta soki ba kanganga bakangiwe ko saini bakanga biske maka bo tamba wewe ndiba mbila satanique na comprendre te lobi na ngoba release ngaka abungu na sentiment na ketela ba probation na bime te mutela makambo ya gisedinga biske mapo na to swana na momina pale o mama solo nga esenga pinako to bana na banda ko relater ya mo e bandi po ya nini opesi ngape kombo note ngai kombo na ngado no kito londo mo baba ebi dono kito na bana no okay tu comprends donc ba film ba film suka na ba film na ina pale na pemi nzambe na bakani ezolekela nga momite bino biba akomusa ngo akata baso na dimi na kimi na telemi na desk na nsi ba n'est pas oui que la comprendre qu'est-ce qui se passe comme a dit bon ma oni vous comprenez na dimi ce que na couvrir wana na dengi en plein oui pas comme ni ngala mona na hôpital awa déjà nini tu peux te comprendre que malade musu muna na te na denga nini wili to solo la bana ngala zabi na pardon na zo bana po bibisi na ba petit po kwa sezunga kalaki pote bana lo baka na kata pale bana na kata pale na uta pale mutazati besanga nimero ya mera likana pesi na bengi mera likana bana ja mata adi bona zo kuma na kumna po pan ndenge ni na tete ngai ba bibisi na yo awa okukuta te na bina kota te ona je instruction yo awa okukuta te pana urupa momina o bina ndeni na moi je la bien de ça depuis de 15 ans ensemble tu vas en appeler c'est quoi les amis nous avons parlé de la mission satanique mais bon bien te convaincre à l'inviter la béni frère na bae na ba master te me ka jamais meeting de quoi yo kota ti bon bana nga sura tini escalier di kuluba ko kita même ko apesa tatambo ti da o comprend mais ko kita mo la bae ba parce que mbote akabeka ba mama ala ba ni ba na biti tout biscuit situation te na otobi na bimi na bengi afuka la situation est comme on a awa pour la bima kenji boye afuka na ngabi ya solo mais yo adresse la bati o ya vanda ngwana chi mume ngazana na expliquer ça neti grammaire to solo la bani abibo kende na négociation et to bani négociation de jeudi ti dimanche mume na apika akaka dans hôpital mwana zongi ate pour na phénomène ngana moni mais instruction hôpital ya lini mutakoko ta hôpital ya li pasteur nous et ali tata bana nia liboso na eko kuta mwana jali cha liboso ba pesa e tata na e tata ngala alaki libanda bakenda ka pota danger babola mwana na kindi même pas juana yangolea no comprendre non mon phénomène mystique na comprendre c'est nzambe oni ba ko ngana ko tata kata ndako niyo kazana 100 mètres toni na beti kara et nikina na letina na kei to kesu to zo kulino ba foka foka bina so ba na adresse ona te ba mo ba bisa ke pona bana me yo bana na mo so te ba senga ba zo ngisa yo so ba dimi se yo dalibo so la na so bo négociation to ta deuxième solo na négociation mo miana bo alobi grave ya na no sa na téléphone to kende
Yes, wait. Bu nani? Yes. Yeah, all the respect. Nani bu nani avocat expliquer nga bi yo poza na kata pale apo bata ba yo kitito na kata pale ba ebe da situation que dit que moment hôpital na yo pour na bana na yo o take care na bana pour ka fezo nga moment en état critique. Au moni tangu na bimeno hôpital na moment mona nga ko tena ko parler balanga kidoki na lukuta. Oye ke balongola ki ya ba test ko na nini intensive donc sera membre famille mtomo ilumine kutana moment pas changer word. Pourquoi moi tout le monde va pour de la maman va ko binga ngaki. Tout le monde va kufi okumuna pour nadi jamais nga pour ça ma kamini. Pourquoi il y a des internet que la sala qui si mo na fambe tu ngai ni na sala coopération ya normal pour na damu to bakwa to makambe dele na biti to ke male. Mon bien la na mon appliquer avec avocat pour habiter sigo pour se dire il y a des falongana. Kendo libosa pale tema pour ça yande explica za la wapi iyo za la wapi na bila dossier na ngana na teni ba munyana tibenyi mbila le mbila etu ba petit portam canadite mutangu ya zubu ngana kota ba meji négociation na etu alingite ba na ngako dibangu yo likolo bani batuni yo banda ba na bangile na ya ba mi awi ba bangile batini si bana ngana kota pale ba petit ko na ba frère na ngana masa na ngako zo peli mumenga kumuba yo kupela basi combien yo kupela basi kama na biti on est tenga la kupela basi boyo kuta tepwani boyo kuta basi siko yo kuta tepwani bininga la biti yo ndo sekitinga vous comprenez ba ekini mumule kiwa na muna familia na mutu nyo sotu ya laki mumenga leli na muna akini na ba akaji na leno pombi la teki shata kama mo no ya leno mo akumna kwa kindati ateleni abenisi tata ya mwana wana ya libusto sasa uta kubala sambe kinena jeune fille ngala bokola na ndaku aya kuswahili banda tela niva lien satanique ba kumena okopa mutu mo bipanda kengana ali banda ba grave nini ba ba pete ba li dane na kei ba ko deporte na so misala mango satanique ba jani na na edité mais tant que de ça nous les vous comprenez donc mon mia ko ba moi ça nous les donc ndeko siko yo zaki na prison ebinde ni ke momia ko mo ça nous les omoni tango to solo la to bi kolofolo ba po ye ba ke mutu aza mo sino kutaki bango wapi omoni ba solo to so na zo kata teme surtout place okito surtout place ozo funda